Intervenir en fait on orbite ya li solo na yebite mamanda betela ngango papa ye na hôpital ba ebisi ke na sérieusement malade il faut ba intervenir na traitement basali ordonnance papa na bini nazaki na papa moya bien azaki na mbongo ebele mais dans une occasion il revivre réflexion na été le temps papa a démarré mutu kana vitesse wana akesumba bakisi papa na sala accident. Oh Seigneur, akufa sur place. oh. Lelo batu bazelaki batu bakomelinga batu balobi. Alors lelo to elibino Martini Monsanto. Alors lelo to koyeba nyonso penza concernant Martini Monsanto. Donc toza na triste nouvelle, toza pe na nouvelle ya malamu. Donc nyonso tozoyeba ngo kaka lelo soki okoti koyela kobima te po oyeba histoire ya Martini Monsanto. Alors lelo chez Irsil Bote la TV tolingi tolobela Monsanto yango tosengi na batu nyonso soki zambano ya liboso o koti na chaîne na biso. En tout cas abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et kosala malamu mingi. Donc si c'est la première fois que vous visitez chaîne na biso kande tolobara bo s'abonner, donc au s'abonner, au commenter, au partager ba émission na biso et kosala malamu mingi. Donc bienvenue chez Irsil Bote la TV. Lelo to kolobela Martini Monsanto to kolobela ba point oyo to kolobela Martini Monsanto abanda théâtre quand abanda epa ya nani to kolobela Martini Monsanto abala to abala te abota to abota te azana bana combien kobota ku to koloba te po bomona déjà bide moko. Donc azana bana combien vie actuelle o azo mener azana mobali o azo bala ba proposition za ndenge ni nyonso wana tozoyeba yango lelo ngo tolobaka toujours pona kobanda émission na biso tosengaka merci na batu nyonso o batiaka ba j'aime na ba émission na biso et puis tosengaka merci na batu nyonso o ba partageaka pe ba sabonaka na compte na biso. Donc sur exemple nous ya liboso au koti au s'abonner et kosala biso bien. Alors biso to lingaka te bato bayaka ko commenter o bayaka ko finga ezalaka vraiment bien. Donc chaîne oyo eza chaîne ya ben polité yango to lingaka pete bato oyo bayaka ko finga po biso vraiment to finga kate. Alors to lingaka ming soki muta koti tango landi émission na biso tika commentaire ya bien pona ko encourager mutu oyo to lobeli concernant émission na biso et kosala malamu mingi. Abanda théâtre na ye depuis 2008 mama otozomona o tantine otozomona jeune fille otozomona jeune mama moi sikitoko otozomona na kombo ya Martini Monsanto. Abanda théâtre na ye depuis 2008. Donc abanda depuis 2008 na groupe Léad esika oyo ye abanda et théâtre na ye et pas ya président Lolo Masebe esika oyo Martini Monsanto abanda ka théâtre na ye. Kaka nde toyebisi bino 2007-2008 Martini abandaka théâtre na ye na groupe Léad et kokoma na ba fin ya 2009 Martini asengaka vraiment na président na ye ki azana posa aya kosala théâtre et pas ya papa na biso Ladi Esobe. Nde Martini akendaki ko évoluer et pas ya papa Ladi Esobe auto bengi phénomène Esobe na 2009. Et papa na biso penza kaka ye moko to bengi penza papa na biso phénomène Esobe azwaki Martini Monsanto a format qui est vraiment très bien atalaki vraiment bien formé et après toye komona Martini Monsanto après quelques années a commis na Top Vision to mona qui est vraiment na Top Vision a incarna qui peut makasi kuna na Top Vision bazalaki na ba mama makambo bazalaki kuna na ba Davina ba Ada Ilunga ba Darling Palata to mona ki bango nyonso vraiment na Top Vision tango papa na biso Yves Lubamba ayaki na Top Vision. En tout cas esalaki vraiment makambo eloko o esenga ki babenga Monsanto na Top Vision ajouaka film moko boye papa na biso Ladi Esobe mama na ye akufaka kenda kosomba lipa aye kokuta mama akufi. En tout cas a incarnaka rôle wana très kitoko
kitoko talaka papa na biso producteur a poto batala bakoka te yango babengaka Mosantu tomonaka ye abanda koleka vraiment na Top Vision. Mosantu ajouaka rôle na ye nyonso bapesaka ye ajouaka vraiment kitoko. Aza actrice comédienne moko en tout cas a incarnaka vraiment ba rôle nyonso o bapesaka ye. Martini Mosantu n'est pas mariée, donc Martini Mosantu a balate mais a bota. Martini Mosantu azana mwana ye moko ya mwasi na kombo ya Ketia. Mwana ye wana ya mwasi ye wana na telibino na profil na ngai wana na telibino na miniature na nga yende mwana ya Martini Mosantu kombo na ye ezali Ketia. Alors nazoti la bino mwa message moko ya mukie o mwana ya Martini Mosantu azana message moko o alinga apesa mama na ye na ngonga oyo. Alors toko yeba comportement ya Martini Mosantu, caractère ya Martini Mosantu tokoyeba yango kaka na mwana na ye alingi a expliquer biso comportement ya mama na ye après na kobetela bino histoire nini eleka na vie ya Mosantu po abota mwana na ye oyo aboti lelo. Aleka na mwa ba circonstance moko ya pasi, aleka na mwa vie moko boye ya pasi, mais comme aza fille moko alingara toujours ko garder sourire, comme aza fille moko alingara toujours ko vivre bien yango bomoni lelo pe Nzambe pe akomisa ye oyo lelo akomi. Alors Martini Mosantu pa bota mwana na ye c'était pas facile, ezaki vraiment difficile, donc akutana na ba difficulté moko ebele po alingara mobali moko makasi, mais azwaka déception moko oyo bokoki ko imaginer te. Alors to s'abonner, to commenter, to liker, to tia ba j'aime kanya na ebisaka bino ba j'aime na bino et salara donc e jouera rôle moko malamu na ba vidéo na biso. Alors to tia ba j'aime, to aimer, to partager ba vidéo e kozala bien. To yo kananu jeune fille ya Martini Mosantu na kombo ya Ketia Ketia Mosantu mwana ya tata na biso Martini Mosantu tata mwasi ya bana. Alors to yo kananu Ketia après to kozonga sima bobo sana ko emete bobo sana ko partager ba vidéo na bisoté. Merci, c'est parti. Elle a toujours l'habitude de me dire je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parfois même ça me fatigue, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça me fatigue parfois. Elle est, je sais pas, à part son travail, pour moi, en fait, elle assume tous ses devoirs de mère. Maman malamu. Elle est gentille envers mes amis. Oh, moi na Mosantu otozoyo kasiko. Elle est tout de bien. En parlant des désavantages, c'est une mère qui aime trop crier, elle crie trop. Parfois, ça me fait mal aux oreilles. Elle aime bien crier, elle ne parle pas lentement. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire, elle a toujours l'habitude d'envoyer. Puis trop envoyer, là, ça fatigue. Elle m'incite trop. Matouille. Si elle ne m'incite pas, matouille, parfois elle me dit que non, je suis une fille prématurée et tout. Et puis moi, ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas sa façon de trop crier. Elle crie trop et tout. Moi, je n'aime pas. Elle est merveilleuse. Je l'aime bien. Je l'aime en tout cas. Mais le problème avec elle, c'est que vous qui suivez cette émission, vous devez l'appeler pour la dire d'arrêter de trop crier. Elle crie trop. Je suis sa fille, elle peut me parler lentement, je vais l'entendre. Par rapport au conseil, elle prend vraiment son temps de me conseiller étant que sa fille, parfois étant que son amie. On parle bien. Wana touti koyoka bongo mwana ya Martini Mosantu. Donc Mosantu abota mwana na ye aza déjà une grande fille. Ketia aza déjà une grande fille. Alors histoire ya Ketia eza vraiment histoire moko oyo epesa pasi oyo penza epesa bato ebele pasi. Na kokola kande ezalaka Martini Mosantu banda kokola akutani na chéri moko en tout cas balinganaka vraiment makasi, donc alingaka mwana mobali wana pe alingaka ye. Alors Martini ayaka kokoma na zemi kande ezala kokendaka pa petite amie na ozo kendo zozonga ayaka kokoma na zemi. Alors boyuti koyoka Ketia lobi likambo moko ke ya prématuré abota maka prématuré. Martini abotaka avant zemi ekoka 9 mois parce que mobali o ataka ye zemi papa ya mwana na ye donc a maltraitaka ye vraiment
makasi azalaka mobulu azalaka vraiment sérieuté azalaka vraiment o babengaka kosala donc kindumba ya grave. Alors Martini akataka kutu classe na ye pona kaka zemi donc ezalaka ye vraiment pasi makasi et ezalaka na mokolo moko autaka kaka na bango na zemi ya munene aye kotala mobali aye kokuta mobali na mwasi mususu na kati ya ndako esalaka ye vraiment pasi ba mama ya lupango wana babandaka koyokelaka ye mawa bazoyokele mawa ti le jour moko ayaka kokuta mobali wana. Alors ba mama lupango wana babengaka ye bapesaka ye conseil. Aza femme forte d'abord, aza mwasi moko ya makasi o azwaka décision ya kobokola zemi na ye, azwaka vraiment décision moko ye moko abokola pe zemi na ye mwana pe abotama akola lelo ketia ye yo abima na misu ya bato. Alors ba papa boy o ba négligé ko kaka lobi ya yo mwana nga boya ba problème boya vraiment na ba problème. Donc Martini Mosantu aza fille moko bien boyoki conseil o mwana na ye alobi vraiment ba mama ba papa. Alors bo pesa mwana bino kaka bo pesa Martini Mosantu conseil atika ko ganga po ye penza ganga mingi donc finga mwana ye po matire babilo mo ya bongo sko mwana ye asepelaka nango te. Donc ketia asepelaka nango te yango boyoki ye na émission Exil Botelo TV alobi ke azana posa ya bato o bozana numéro ya mama na ye bato o pe bo commentaka bo commenter mo liloba moko ya bien pona Martini Mosantu aza vraiment fille moko ya ko féliciter. Akolisi mwana tali mwana lobi Martini mwana yo akolisi vraiment jeune fille vie ezaka na ba réalité ebele vie eza vraiment na ba réalité ebele. Martini yo soka lobaki longola zemi mais lelo azobeta pe histoire mususu mais mususu alingaka kufa mususu balinga bakate ba trompe mususu ngo memele ba mambebele bele mais alobaka atalaka age na ete atalaka taza mwana mukie atalaka te ke akati classe atalaka nte ajijaka bon atanga asala betide na ye. Alors asalaki betide na ye asisaka betide na ye tanga yeki kobota aboti asilisi betide na ye ti lelo Martini Mosantu akomi oyo akomi. En tout cas tolandaka ye a incarnera ba rôle na ye vraiment très kitoko donc tokoyoku koloba te donc a incarnaka vraiment ba rôle na ye kitoko. Bravo Martini Mosantu. En tout cas moi na ye wana bozo mona ya mwasi aza vraiment na éducation ya malamu. Martini Mosantu a réussi vraiment pour na éducation ya mwana na to mona ba comédienne ebele bana bango baza vraiment na éducation moko ya malamu te. Mais Martini Mosantu a éduqué mwana e bien mwana e alataka très bien a exposera nzoto na été en tout cas a batelaka vraiment nzoto na e alataka bien. Alors mauvais souvenir otoza nango pona Martini Mosantu papa na ye akufa atika ye na âge ya 2 mois. Alors non tela bino Martini Mosantu ye moko a expliquer bino ponga na ko expliquer bino mais peut-être beaucoup na compréhension ndenge moko te na ndenge soki ye moko Martini Mosantu a expliquer bino. Tolanda Martini Mosantu en tout cas ezaka mauvais souvenir pona ye. En tout cas bato boyoka mawa na cirque boyoka mapo Martini Mosantu aolela nesika opo akokaka vraiment do tilelo a régional likambuana esalaka ye pasi mingi na motema yango na sengi na bato non ba s'abonner na chaîne Exil Botelo activité au s'abonner au appuyer cloche de notification au aimer au partager ba vidéo na biso ekosala malamu mingi. Azalaka vraiment na mauvais souvenir na ye makasi o abosa na kate ti na moya lelo. Alors toyoka Martini Mosantu ekosala bien. OK. Fallait pas. J'ai un passe au canis singa. Et le corona bossa on a vu na kala. En fait, ça et le corona ninga ko kanisa mo sauté. Déjà passe moko na zoamo depuis na bébé à 2 mois. Moni donc à essayer on a mona baninga ba papa bango. Papa nanga akufa atikanga na bébé. Je
parle bien. Nalobi acheté naza bébé à 2 mois. Maman nanga era botinga. Era na kokisi 2 mois. Nabela ki rougeole malade moi bana. Oh Jésus. Atika ngala na 2 mois ngala. Oh ciel. Namona ni photo ya papa nanga. C'est lelo nazara na souci ya papa nanga. Donc seconde namona ba touche na ba papa bango ngala na affection papa te presque. Et pas si qu'on perdre papa. 2 mois là, 2 mois. Est-ce que tu peux imaginer parce que maman mona tu as beaucoup là depuis 2 mois wana. Tina kola. Tina za ona za lelo bande ko papa nanga ba rejeta maman. Babi ba pression na ina ba choc na ye. Ona mwana o atina taboti ya munde. Et ça là que moi na bonga ke ko sala accident. Papa je t'aime. Je t'aimerai toujours. Et je continue toujours à t'aimer. Je sais pas parce que Kundayo me paie attendable. Courage na Martini Monsanto, en tout cas courage ko perdre papa na ajabu bébé ezaka facilité na mwana oyo akoli ayoki ka lisolo ke azalaka na papa mais atikala komona papa wana te ezalaka vraiment facilité eza pasi eza likambo moko ya pasi mingi wana toti koyoka bongo Martini Monsanto en tout cas likambo oyo esalaka ye pasi ata akoli mais soki akomi kaka na point wana esalaka ye vraiment pasi car maman na ye azalaka rejeté après liwa ya papa na ye po papa na ye a démarré ka mutuka pa ke kosombela mwana na ye bakisi alors comme azalaka vraiment na stress azokende noki asombela mwana na ye bakisi nde asalaka accident akufaka sur place alors famille ya papa na bango ba rejeta vraiment maman na bango alors maman na bango abokoli bana na ye abokoli Monsanto na pasi abokoli mwana na ye vraiment jusqu'à ce que akomisi ye oyo lelo akomi donc eza vraiment facilité eza facilité bandeko nanga eza facilité wana tochi kolanda ezaki parcours bongo ya Monsanto amenaka vie na ye bien aza fille moko o azaka loyengete aza fille moko o penza tomonaka na ba théâtre na biso toomona toyebi ba fille ni baza loyenge toyebi ba fille ni balingi komi lakisa toyebi ba fille ni balingi kolakisa ba habillement en tout cas Monsanto alakisaka vraiment ba habillement na ye penza azaka mutu moko amisala salaka tende ba misu tomonaka penza donc bami mona bango na bango mais Monsanto aza fille moko très simple azaka simple a jouer ba rôle na ye bien azoko incarner ba rôle na ye vraiment kitoko makasi tozolanda ye kuna chez Bellevue TV en tout cas azopesa penza makambu donc azoko incarner ba rôle na ye très bien a jouaka bien avec sagesse akotaka na rôle nyonso bapesaka ye akotaka nango po aza bien formé déjà depuis na ebandeli na ye akotaka na ba ekiri oyo ba formaka ye vraiment bien donc ba groupe théâtral oyo solo oyo ba formaka Monsanto très bien avandaka na mwana na ye très bien na mwana na ye azovanda na ye na jeune fille na ye très bien mwana ye pe malembe nzambe azosala mwana azokola kaka bino moko nde bouti koyoka awa mwana wana mama na ye afingaka ye toujours prématuré ezalaka na ndenge moko ya mabete donc eza lokola mwana aye mpo mwana Monsanto aza munene la pena na santa munene siko kande za kotinda mwana oselo ba fière obi petala mwana pe no selanga ba fière o asoka yebi ndenga botamaka prématuré alors esalaka mwana na ye pasi nde boyoki mwana alobi na émission ke mama na bango topekisa ye atika koloba bongo alors yo oza fani numéro 1 ya Martini Monsanto tango kolanda émission oyo na commentaire na yo loba mwa maloba ya malamu oyo ekosala Monsanto bien donc koloba liloba te oyo kopesa Monsanto pasi touti koyoka Monsanto aleli tukaka nde tosenga na bandeko na biso bozala na bolingo tozala na bolingo ya kotia commentaire ya bien tozala na bolingo ya koloba mode encouragement oyo eko encourager lisusu Monsanto akende susu liboso penza makasi na musala na ye tolingaka ye mingi tolingaka Monsanto mingi po ajuaka
calme ye penza za lokola te ba fille musu bazalaka ta azojua aza kaka agité donc agitation totale mosantu ajuaka avec calme nyonso donc ajuaka na ye te o na agitation moko boye te ye ajuaka avec simplicité nyonso. Merci mingi na balandi nyonso o balanda Ixil Botelo ya TV. En tout cas merci na bino kande tolobaka so eza mbala no ya liboso otombe na chaîne na biso kobosana te ko s'abonner au commenter au aimer au partager et kosala malamu mingi wana toyoki histoire ya mosantu. En tout cas soki oza na posa tolobela star na yo komela biso na commentaire star nini oza ya posa tolobela tokoluka ye pe tokoya na information wana ekosala malamu mingi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et kosala bien. Bisous, bye.